Bonsoir, c'est moi votre sœur Isabelle. Je suis revenue pour répondre aux questions de Papa Lumière Kambulu. Papa Lumière Kambulu, motuna oza tellement important. Pour nini mibali bawanga na kapasi na Afrique. Pour ngai mibali mususu eza kozanga bolingote surtout na Afrique. Ezali ke kozanga makoki, irresponsabilité. Donc voilà, afin de dire ndaka ba parents na ye. Ayebi ke tiba ko memele moi sinandaka ba parents et koza la catastrophe. Donc peur wana ya maluba o sino ya torture ya ba parents et ça la kabango ba wangana. Awana poto pona ni mobile ko wangana moi sinazemi yana ka kozanga bolingo. Parce que awana moni loko mobile ko wangana la moi sinazemi te. Soki nde bolingo eza nango te bon voilà alinga ki yo parce que voilà c'était le moment ya mona ki kalinga yo après tika yo